Après avoir mené plusieurs investigations en République démocratique du Congo, le directeur général du groupe de presse Bosolo, l'unique média congolais au cœur des investigations inédites et exceptionnelles, a décidé cette fois-ci de comprendre la situation générale de peuples autochtones de la République démocratique du Congo. Au pays de Simon Kimbangu, le pygmée répondent aux caractéristiques internationalement reconnues aux populations autochtones. Ils vivent en effet une discrimination particulière et grave. Ils sont très attachés à leur terre et à leurs ressources et sont distincts de groupes dominants. Ils s'auto-identifient en tant que peuple autochtone. Pour comprendre le modus vivendi de cette population, le directeur général du groupe de presse Bosolo a décidé de se rendre au groupement de Yakata, plus précisément à Yeyimbo. Pour y arriver, il faut une équipe soudée, déterminée, dynamique, mais aussi de moyens financiers conséquents, car aucun média privé ne bénéficie de la subvention de l'État congolais. Malgré cet état de choses, le patron du groupe de presse Bosolo, Israël Mutombo, va engager les moyens financiers colossaux pour faire le déplacement de l'équipe. Car pour arriver à Yeyimbo, il faut se déplacer d'abord par avion pour Lissala et ensuite par voie de navigation. Nous sommes le lundi 3 avril 2023 à Lissala. L'équipe de Bosolo est dans l'obligation de se rendre à Yeyimbo. Pour y arriver, il faut d'abord parcourir le majestueux fleuve Congo, atteindre Yakata et prendre la route pour Yeyimbo. Tôt le matin, le patron du groupe de presse Bosolo décide d'entrer en contact avec le patron du canot rapide, qui n'est autre que l'actuel vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana, pour avoir possession de son canot qui va permettre à l'équipe pour se rendre de l'autre côté de Bongandanga, le plus vaste territoire de la RDC. Canot rapide acquis, il faut acheter 500 litres d'essence et 20 litres de Saïe 40, alors qu'un litre d'essence coûte 3500 francs. Donc si vous faites le calcul simple, 500 francs fois 3500 égale 1 750 000 francs. Le canot rapide ne peut prendre que 12 personnes alors qu'il y a une équipe de plus de 25 personnes. Que faire ? Il fallait dépêcher une autre équipe qui devrait se rendre à Yakata comme équipe d'avance qui doit partir dans le hors-bord avec le bien à apporter au peuple autochtone et 15 motos. Outre le carburant, chaque moto a coûté 75 $ en raison de 25 $ par jour pour 3 jours. Tout est prêt. C'est à 13h30 que l'équipe d'avance quitta Lissala pour Yakata. Avant son départ pour Yeyimbo, dans le groupement de Yakata Bonga, dans le territoire de Bongandanga, Israël Mutombo, en bon citoyen, a décidé d'aller présenter ses civilités au gouverneur de la province de la Mongala, au bâtiment abritant le gouvernorat de la province. À son arrivée, il est accueilli par le directeur de cabinet du gouverneur. Le gouverneur César Limbaya étant empêché, il a rencontré le vice-gouverneur Blaise Mongo, avec qui ils ont eu quelques minutes d'entretien. Excusez-moi. C'est bien bon passé. Ouais. Mon apprécié. Que Dieu te bénisse. Amen. Avec le tout premier territoire le plus grand de la République démocratique du Congo. Par la suite, le patron de Bosolo Télévision, avec sa suite, ont pris la direction du port pour se rendre à Yeyimbo. Mbote mama. Mbote. Tokenda bwe. Yana pesa ba mama ata mwa eloko na bango.
Shalom bien aimé. Yokamata ta bote. Tokomona na retour soki na zone. Likambo te. Bien aimé. Ça va? Ordi. Esika boye. Sango totanga nde mbongo ya kobongisa bisika oyo mboyo ofanda nde kofanda nde boke de kota Papa Sango bisengo na bisengo Bulletin. Gaz moko vya mangala elektra gaz nyos. Éternel Dieu Tout-Puissant, tokumisi kombo na tosanzoli okoti ezali malamu. Yo lobi ete kobima mpe kozonga ezali na maboko na yo. Bongo biso tolingi kobima tozali kotika mobembo oyo na maboko na yo. Tozali kobenga yo mokambi na bato oyo okambaki bapetelo na kati na ebale oyo akozala na biso. Yo lobaki na mopepe ete mopepe telema tikati ozala na kati na biso na mobembo oyo. Kende na biso na kimia soki tokomi na kimia tokokumisa kombo. Amen. C'est juste après la prière que les canaux, avec à son bord, toute l'équipe de Bossolo Télévision a commencé à naviguer vers 16h02, traversant ainsi le fleuve Congo et quelques villages dont Likasa, Dobo, etc. Après avoir parcouru une longue distance sur le majestueux fleuve Congo, Israël Mutombo a fait cette mise au point. Balandia Bossolo Télévision, nous sommes la seule chaîne au cœur des investigations. Parce que ce que nous faisons comme travail, c'est vrai, ça peut être la profession d'une manière générale. Mais il y a une exception, il y a une particularité et que Bossolo Télévision reste la seule chaîne au cœur des investigations. Nous sommes ici en plein fleuve. Nous avons quitté l'Issala. Il y a de cela 45 minutes. Nous sommes en plein fleuve Tozokenda. Nous avons l'Issala. Nous allons pendant 1h30. Nous allons rejoindre Bongandanga. Nous allons à Yakata. Parce qu'il y a déjà une équipe depuis matin. Il y a hors-bord et il y a 15 motos. Là, le matériel est en Ndenge. Biloko ebino bopesaki na ba oyo Bossolo Télévision esombi. Nous sommes en route. Poto que ne pas ya pygmé na Yeimbo. On vous avait promis depuis Kinshasa, nous voici sur le fleuve Congo en train de naviguer pour nous rendre d'abord à Yakata parce que vous ne pouvez pas arriver à Yeimbo sans pour autant transiter par Yakata. Nous allons passer par Yakata et on va se rendre à Yeimbo. Nous allons passer la nuit à Yeimbo ensemble avec nos frères pygmées. Mais le long du fleuve, regardez la beauté, de part et d'autre. Beauté la beauté à Maï. Le Congo jusqu'aujourd'hui, les alliés non exploités. Beauté la verdure, beauté la forêt de part et d'autre. Beauté la merveille de Dieu. Beauté la île Oyototiki, au moins 7 jusqu'à présent. Et ça se passe qu'à Bossolo, une occasion pour vous de découvrir les merveilles de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Évidemment, le merveille de l'Éternel. Après 1h30 de navigation, soit vers 17h35, l'équipe de Bossolo Télévision a accosté au port de Yakata. Merci.
Ici, le journaliste d'investigation Israël Mutombo et son équipe sont allés rencontrer le chef de groupement pour un échange. Sala moko ya ba territoire tokutani na vice-gouverneur tosololi mpe na bandeko baza kuna me tozwaki mpe mokano toloba tokóma mpe na yimbo bongo mpona kokóma na yimbo esengeli okoleka na mipa na yo na yakata na ntina wana nde tozwaki nzela tokómi awa na bandeko tozokenda na yimbo mpona kotala bandeko baza kuna oyo bato batalaka mingi te bato mpe bayebaka bango mingi te toke komona bango soki toke lelo boye tokolala kuna mpo eza deja poko lobi soki nzambe alingi na mawa na ye tokotika bango ata na ngonga ya baapres midi tokoya epa na yo mpo tolala mpe epa na yo tosolola na population na yo tosolola mpe na yo moko tosolola mpe na bato ya booming grim parce que pasi wana emati biso na motema uta Kisasa mokonzi ya mboka aza magicien te mpona koyeba makambo ezao me biso tokoki koloba tokoki mpe kotalisa oyo bino bozoloba mpo te posa na bino pasi na bino yokana. Merci bongo na bino jana beso na bakombo ngai ndeko Israël Mutombo na Israël Mutombo ngai chef de groupement André Bokat groupement bonga ya 4 ebi ke siko penza ko sa malwa mingi te men ebi ke lobi sinye basungi ke tukomona menaza si ke tukomona na amen le lobi bandeko bakoyo mwa posa oye nango pona pesa biso kimia pona komosa pe biso leko zole kana na bomi parce que président aza nzambe te po yeba makambo mais nebi ke biso le tukomosa pe lobi eloko zo biso passe na kati ya biso na kopani nde lobi yo sengela baimboka bamona na awa mwami bayoka eloko nini okomosa na biso lobi malgré ngape moto zali mena ko suje tina ya imbo pena zonga ikambo peza te ok kasi toza na mwa ata tumbako ya kubwaka na mabele mpo opesa biso nzela tokenda me moyen apesa yango na kamera eza te wana ekozala lokumu te soki tosilisi opesi nzela ata ndeko akomona yo mpo epesa biso nzela ya kokenda likambo eza te ata totemi pembeni likambo eza te ata biso mibali likambo eza te. Après cet échange, l'équipe s'est rendue dans une résidence. Question d'attendre l'équipe d'avance qui malheureusement va arriver vers 19h30. Après quelques minutes passées dans cette résidence, à 21h juste, l'équipe s'est mise debout, préparant et arrangeant les choses pour aller dormir à Yeyimbo.
Avec la menace d'une forte pluie, Israël Mutombo et toute sa suite n'avaient plus de choix que d'emballer le tout et s'y rendre. C'est à l'aide de motos, comme prévu, que toute cette équipe s'est rendue à Yehimbo. En cours de route, la pluie de Brita, tous mouillés, mais personne ne désarme. La joie et la détermination étaient au rendez-vous. À l'entrée de cette localité, sous une forte pluie, Israël Mutombo, comme un véritable rangeur, va s'arrêter pour manifester sa joie. Tokomi na Yehimbo kouta yakata kozala nzela ndenge tolobaki butu mpula mpe ebeti tokoloba malheureusement te nzambe ayebaki yango eza pluie ya bénédiction mpo na biso tozokoma na Yehimbo sikoyo kokota na biso yango tozokota Yehimbo bandeko ya Bosolo télévision bozali partout éparpillé à travers le monde bozona na biso na Dallas boza na États-Unis na New York boza na Iowa bozona na biso na Londres na Paris boza na Orléans boza na Mulhouse boza na Wendelsville boza na Kinshasa boza na Lubumbashi na Goma mbote na bino sango mokonzi au cœur des investigations en plein Mongala totiki lisala likolo ya fleuve toke na Yakata tolongwe Yakata toyebaki mbula ekobeta te mais awa il est déjà toloba 21h passé de 30 minutes toza na se ya mbula biso siko tozokoma Yehimbo kokota na biso yango oyo bokomona toye kotala bandeko na biso bapigme ndenge tolobaki linga Congo. À bientôt. Ce n'est que vers 23h que la délégation arrive enfin à Yehimbo Centre. À l'arrivée, malheureusement, le peuple autochtone s'était déjà éparpillé à cause de la pluie. De plus, ils étaient fatigués de patienter depuis 10h du matin. Quelques sœurs de la délégation vont allumer le feu pour commencer à préparer. Pendant ce temps, quelques membres de l'équipe de Bosolo se sont retrouvés autour du feu pour se réchauffer. Ils se sont allongés le long de bancs et sur de nattes pour dormir.
C'est vers 2 heures du matin du jour suivant qu'ils vont commencer à manger et le patron de Bossolo TV a profité de l'occasion pour lancer ce message. À la musique, 2h07. 2h07 minutes. On va manger. On mange à Yéimbo. La première nuit, on va manger à Yéimbo. Pour la première fois de la vie, il y a 2h07 minutes. Bon appétit, Nabi. Après les repas, toute l'équipe s'est endormie dans ces conditions. Le matin du mardi 5 avril 2023, le numéro 1 du groupe de presse Bossolo décide de descendre à la rivière Yéimbo à la rencontre de premiers occupants de cette localité afin de recueillir des informations à la source. Comme le bon Dieu ne manque jamais quelqu'un qui peut apporter son message aux différents peuples, il est passé par un homme, en l'occurrence le pasteur Justin Mandé, du message du temps de la fin de l'Issala qui avait décidé d'aller évangéliser ses peuples pendant la rébellion dans cette partie du pays vers les années 2000. Monsieur Arsène Mombenga, l'un des membres de l'équipe du pasteur Mandé, nous relate ici l'histoire. De Kombote. Mbote Papa Sango. Kombo nani? Kombo nangai ndiko Arsène Mombenga. Awa toza wapi ndiko Arsène? Papa Sango awa tozali na territoire ya Bongandanga. Toza na localité ya Yolo siku zona kati na Yimbo. Toza kati ya Yimbo. Omoni Sango pour la première fois awa na Yimbo. Esengo neza boni. Esengo ezaka kake kokoma na Papa Sango awa na Mongala ezali lipambo lipo na biso. C'est que aye kulungola ba rideau ba dipaki Mongala oya na onde we kufungola ba rideau yango. Bolanda Sango musika. Kayo bosolo tia bozolanda. Ba intervention bosolo osalaka epesa biso elengi mingi mais eze sengo pona biso komona kati na biso. Est-ce que bundima ke journaliste akoko matia na Yimbo? Te tundima kite. Tundimi tango to mo. Pe zamba liboso pona bino? Oui, zamba liboso. Journaliste akoma. Journaliste ya monene. Très bien. To betano lisolo. Awa tozei pa bandeko na biso ba pigme. Ba eko ebisa ngai na 2002. Boyoki ndeko alobi bango basaka na bango be na Zamba. Babiko be na Zamba. Betela ba Congolais éparpillés à travers le monde ba eba bo découvraka awa ndenge nini. Pe bokoma awa bokoma ka wa ndenge nini. Et puis bo salaka ndenge nini penza. Po bo convaincre bato bandima d'abord kokutana na bino. Pe bobimisa bango bakoma na situation bazalelo beta lisolo na bobimba soki mitune eza na kozonga epa na yo. Ok, merci ndeko Sango. Eloko eleki histoire ezate babomba pe histoire te. Po histoire même te zungisaka biso na actualité. Bandeko balandi ya Sango nazosola bino biso bandeko tondima message ya Frère Branham. Pasteur nanga comme le pasteur Manze. Pasteur Manze azalaka na ndeko na ye komo na lileki batanga bango ne na lisala. Ye groupement na izali groupement voisin na bango abo. Yakuno. Na Yakuno. Ye batanga kina pasteur Manze na lisala. Ati parole de Dieu andi parole de Dieu. Ye tangwa ye na Yakuno ayepe potama zele de début non o meli mo eloko moko il faut o sabe bato eloko yoki yango. Donc ayo kama mi auction abantu kotea. Tangwa ye olikani na nzela po ke na Yakuno atei bandeko Sango malamu abo. Pona bandeko bazana Zamba. Na Zamba epe à l'équipe na Zamba epe moto Zamba kaka aleka kuti bante ba Sango malamu. Nzambe ba zalaka. Po bango ba ba Nzambe te. Bango ba kisi be ba Nzambe te. Ta te bango Nzambe. Bandimi pe moi doute mais moi frère moko anzaka pe andimi. Kombo na frère Mandumbula. Ya aleki da kotina kena na mboka nae. Tanga azonga OK Mandumbula nyoka esoi. Nzoka ne bapikimba kufa na nyoka te. Frère Mandumbula kufi na nyoka. Bate frère no obondelaki o andimaki obatizaki wana ye kuna sikwa kufi. Mandumbula ndimaka sima kote pe aye na mayo.
Oh, abatiza na mayo. Ya leki na isili. Na retour naenda kutie akufi bato bale la te akufi na nyoka. Po pigima kuva na nyoka te, mais akufi na nyoka ba seki cité simbité. Ya prier na ye asiko. Abondeli po na ye. Abonde na ye. Mandumbola seko. Mandumbola. Télévision te eloko te makambo minene sa manza na kata zamba. Nzambe pa sala ka bato zamba, mais télévision zate radio zate makambo yeba na kate. Pigima biki na nyoka. Bato bakamo ba pigima oh. Et pas na biso nzambe azalaka ale baptiser mboka mobimba bako ba frère na biso esili frère pe akei eleki mwa tamolai ba Jésus parole de Dieu te frère na biso moko mona Joseph Douangandi mwasi na ye pe azekaka na groupement moko na frère lileke pe tango ya ye kolanda mwasi na ye na rébellion azongi na rapport de pasteur bandeko na biso batikala kuna ya bapigime ndenge na moni bango bato babikaka bongo te noki bango mawa mingi po ba Jésus parole de Dieu te et puis bazongi su sima makasi solo kendo ebisa bango ke ngana azo yesu kote ya bango Fred Douangandi Joseph ayeti ayibisa mate passer manza oya bati ese moto ka passer manza senga na zamba oyo abita azo ya solo to look to zukai boato to luki kobandali salati yakata to sali 20 heures d'ita ya oluka na kai to luka na kai ti to comme na mboka mo likasa to kuta na ba rebelle voilà 2002 to kuta ba rebelle ba orbo ezakite elamba pe zakipete même ngabi soto moto mo so na chemise moko to benga moko yo wana agent c'est que ka moko wana zena ngo yo na ezoko mwana likinda sili bon yo moto zena ngumba ozena moko yo wana moto akata zamba zana ni to kuta ba frère a moitié ni to kuta ye moto ayambanga ye ayamba biso awa ye bazo c'est pas chef non et pas chef Zéphirin to koti la bango siko wana ye andimi de liloba bon nebi oza frère na biso wana na ndimi te mais kaka bete bayambi moto monena ye bayamba to koti na bon place moko kote mon place moko na mayo to koti ya mayo njela yango ngape sero na zaka pe na mo appareil mo argentique ça ya pellicule passer manja glisser place iko historique alinga ko ya tanga glisser basimbi ya to kasa za tu zamba même nzelo mo nezima monene za manzela mokia to fungula ka zamba po to landa ba na kata zamba to kuta ba na si anzete ye pete mo azala ka to kuta ba wana no jeune wana ye azana elenga pe daka elenge daka na mandefu te ta siku mandefu ko pembe suku pembe ye azaka pe loko pete to kuta ebe tu polele ka mais c'est que umel mikolo bile 20 ans to ba 21 ans ngobo biso ni zaka bana miketa to ko ba kolo siko to leki na pasteur ti to ko me to kuta ba na se anzete bo pasteur alobi ke ateka lite ya moko mokolango ezaka na juin na 2002 alobi ke lokola nga na ye awa boyeba ke mokili mobimba bakoyeba bino nebita so oli kamne wana po nga alobi eloko de prophétie eloko ni alobi ke tala zakayo mokolo moko Jésus atambola te atemi na se anjete alobi ke zakayo kita lobiko ekomi na mboka na yo lokola nga na parole de Dieu kati na ngai lobiko ekoti pe na mboka na bino bokomona bato bauta États-Unis bauta Europe baoya tango nde ba frère bauta États-Unis to yaki na bango nga ka de pasteur yo prophétisaka mokolo moko awa ke bato bauta États-Unis ezaka ni prophétie ta likambo na kanisa on sikota bato bango bayi na lobaka likambo ndeka te uyo lobaka na zena babande yango olobaka likambo ndengwa yepe abosana makambo ndengwana mais yaka prophétie ko nga zaki na komaka makambo to tambola na ye ko filmenga na filma kango na ko rappeler te likambo ndengwana na lobaka yango ba image zali to yi to komi na mboka likasa bakuti ba rebelle bazawana wato uluka na butu bango pe bazik place sur les guerres po ba ibozo na bisote ba moka bisote wala rébellion ya Jean-Pierre Bemba ba rebelle MLC toza tokuta bango de bazali bango bazana position ba ko batela mboka bisoto ya directement bakangi biso wana na butu moto nyonso akoya na mai bato somo ekangi po na rebelle ya kimba sekite bato bakoya na mai biso ju courage to koya na mai to samba pete to koya na mai kaka pamba boy ba torche abo passer ese passer manje okomi pa ndenge ni mboka za mabe ono na okene koteya ba frère na ngai ya bapigime ko na jama de pasteur période batambola kati otambola buto tia vie na risque ndenge ni wa otambola basekana to te ba image yango bani ba grande fille ba mike to kuta ba frère abo elamba ezaki te to ite awa bo to kuna yakata poto kote pabo pasteur yakata bite pasteur
niveau na yo koto kuna zamba te yo fanda be atobenga bango baya bongo osa obondela na bango abisi bango te nzambe atindinga ndeke na kenda ti place bango bazali to ye to koti to tambo to zamba ndo zamba ti to koti awa to ko bimela na yimbo to kuta ba frère ka banda ko bakasa elamba te na njoto a moitié ni ngano na uti na ngumba to zena moko yoane bo bango abo eloko ezala kite eloko ezate frère soko moni bandeko il faut lela ko lela bato po yoka moto ekelamu ya nkolo abika bondenge nini ezaki mawa mingi ti to ba maté ya likona bango otia bango parole de Dieu pasteur Manzia te bango parole de Dieu a otia bango pe développement asi bango ke na lingi ke yimbo ezala référence ezala capitale ya ba pigime bokenda ba chasse bokenda ba pêche bozonga ka awabo et puis atindeli bango ingénieur Zéphiré Mazuzu ayo te ya bango ndenge ni ba lona kabilanga atinda bango ba ntaba po bokola bataba ti bato pe bakomi siko kwa lelo bato bakoma kosomba pe biloko epa na bango po bango balona te bango sai ka chasse basaka troki ya makemba na nyama songo na nyama balona te a partir de côté ya bango ke motabika kaka na pêche pamba te bilangi leki chasse bakomi ozwa mbongo bakomi lona bilanga po benjene baya ko former bango abo former bango lona ya ODCS balakisi bango lona balakisi bango bokolo ti ndenge ba développer ti ndenge bakomi na niveau po monde ba société ezaki société ezaki boy Siforco ba négliger ba na ndenge ya masekite parce que aju ba voka fundi Siforco ta fundi Siforco siko akomi obanga ba dora na bango akokokisa ba dora na bango kokisa ba dora na bango ti ya mo batika na ba souvenir ya Siforco. Alors tango bino boye na 2002 nzamba pesi pasteur message boya po bokuta na ba pigime boya wa bango baza bato ya nzamba bango de nature bazaka moi trop méfiant na bato balingaka penza kuvana na bato te baza obene sika na bango oki mwana wana expliquer abi ba plus bazaki ba peuple nomade bako vanda 1 mois 2 mois 3 mois batamba robeko tambola bazui mokano ya kovanda tango pasteur abisi bango bavanda mais na ngina ba approche wana tango bino bosalaki elekaki ndenge nini bandibaki bino facilement bon ezaki ke babanga ki biso babono kwa te tozali kolomi bango na si bolingwa nzambe nde pasteur azo benda bango bazo banga mazo benda bango kana nzoto azo benda bango na nzoto to benda bango na nzoto to benda nzoto ti yango ba mesana na biso mais bazaka so ba moni bato kwa biso bonde to yaki lelo bakimi na zamba mais à partir ya kolinga bango ko approcher bango pasteur ne moto abani ko approcher bango ko yamba bango mais moto azo yamba nga ndenge ni te ngazi ni moto na nzambe bon nzambe nde moto benda bango ke balinga pasteur bonjambe c'est ma développement quoi si développement de sima za ino bonjambe po bango za ko banga ka batunyoso po baza so baket na yakata po so ko une église même église a message ba frère bakima bana baba wana bakomisa baze bato bakomisa bango bato moko ki ko négliger ba moi extrémisme ezala zando so bakena zando bo bapomba boto mo biloko na bango bakomo banga ko ken na okende zando a partir pasa komi ko ganga na ba media kokuma ba policier bakomo banga bango bozena moto na bino ya mbela bino bakomo banga bango ti bakomo na liberté ko bakomo na mikolo lelo na tango tolo baboye 21 ans après ezana ba misu batikali na zamba babimina no teto bango nyo sosi babimi te moi ba famille moko mais j'ai pas capitaine na bango okuta ke moi famille moko mais oya belindi bango bazonga bakenda lisusu te po déjà bayoka ka penza pasteur mingi bakenda ka chasse bazongi bakie pêche bazongi mais penza bango nyos presque bango nyos bazaka ka na yimbo à part côté ya bango liloba kolakisa bango développement o créer moi indépendance na bango mo autonomisation wana pasteur asali loko mosusu ata pona bango esika bango bavandi po mboka efungwa oui atil bango école po ba pe okoma te si ba komi okoma misu ba komba graduer déjà abo si école ezali atil bango école apik ba lati bango tanga azu ba enseignant ba uti na ba nini ba village mosusu na territoire mosusu atindi bango bafandi bafutaka bango ti si l'école pe ekomi sona ekomi mécanisé pe ba futa na siko bakozala ta na molongo boni ba o bazao bakozala ta boni ba o baza ba loko a peuple o ba obika
Pourquoi siku ba bota na mingi na kana statistique ya liboso mais bango ba bota na mingi distraction ba ya ko bota ba bota li belé ni changer pour mbala mbala pour baser na moi eli pour ici comme so kendezite ba bota belé. Très bien. Ndeko. Papa sango. Mbote. Mbote. Omoni sango? Na moni osa. Oka kaka na sango. Na oka kabe na sango. Ya solo? Yo. Awa toza wapi? Ndiye tovandi sikoyo boye awa toze na Yaimbo. Toza na Yaimbo. Nde pa na bino. Epa na biso. Ndeko alobi oza moto aliboso wayaka koyamba bango awa. Sango nani atindaka yo ndenge ni oyebaka ke bapaya baza koya. Bon, na yeba penza te bapaya bazoya kaka na passer manger. Bon, tango bango bayi bino bozana na jamba boko vando be na kati ya jamba buna bandeko kolia ka obeba mbuma biloko na bino ya jamba bomonaki boyokaki ndenge nini tango boyoki bango baza koya ezaki esengo kobanga kozwa bato oyo bino nano bomona te bakoteli bino ezaki kobanga to ezaki boni. Bon, ba misusu bazaki na kobanga mingi penza. Bon, bao bazaki na kosepela kaka bao bandimaki sango malamu. Bongo bayebaki betete bandeko na biso lokwa bazoya tobima tokutana na bango. Ata me kokutana na yango tozaki liboso nano be kobanga kaka. Po to mesangi penza kosola na bato penza boite. Ebele bao bazaki na nzamba bino nyonso ebele babimi deja ka ndambo ndenge ndeko alobi batikali to ndambo ebele pe batikali to bino nyonso bozali banda. Ndenge na mikolo nde tovandi mingi penza nano tovandi libanda. Bongo baparti mosusu ya ndambu bazi na nzamba. Alors awa sika bovandi esika moko eza na biloko eza kotungisa bino? Biloko eza kotungisa biso lokola nini? Ndenge tungiseli penzo toze na yango penza pasi na biso na motema euti na makambo ya zamba. Surtout zamba na biso toze obikela mingi na zamba. Bambuma na biso toze kolia yango kopane koti surtout bomingi nenga koti awa bandi kobe banzete toze kobikela nango mbinjo mbuma akatikati yango. Moi pe te toli ya bambumo tozaye kobika na yango po bapasi mosusu tozaye kobika be tango na meli mbuma na beli boye na biki na yango. Tao pe nzeto ane kwe pe singwane katemi moi pe lisusu te na me pe mbumwana eze lisusu te. Bo etungise na biso eza pe na ngambo ya te kopani pe ndenge koti po pe te kopani pa ye ba biso po biso batuwa penza nde tozala biso bapikime jamba penza toze na jamba limiti te. Bon, ekomi tango kopane ekomi basefu la groupement bakomi na biso te awa bapeo bavandi awa boye na groupement oyo boye jamba na bango limiti na bango be na groupement bavandi lokwa mosala etiki na groupement bango bazale ke na groupement mosusu bango pe bakoki kosala pe mosala te biso tozi pindane na pasi na kote wana nde pasi ya monene yango pasi ya monene pinda ya kozwa mosala pe na kata kompani po bango baosalelaka nde environnement na bino iyo. Mokonzi ya mboka azolanda yo maloba nini okoyebisa na mokonzi ya mboka? Mokonzi ya mboka na oyebi ye? Nayebi ye te nayokaka ye kaka nano mona ye te oyebi kombo na yo nini oyokaka? Kombo na ye nayokaka te ali président ya biso Kisekedi nde wana kombo oyokaka me ata boye omona ye nano namona ye te boyebisa ye akoyoka kaka sikoyo boye ezali te posa na biso penza biso bapeyana ye tozali biso tozoluka te mokonzi ya mboka atombola biso tozala lokola baninga na biso lokola moto nyonso abongisa biso mboka ebikeli na biso ezali bien te bandako mpenza ezali malamu te tozolalaka lokola bangulu tozolalaka lokola bibwele lokola basoso toye na esika moko te to bapaya mboka mpe bandi bapaya bobandi kokomela biso na mboka toye na esika te ndako toya koyamba bapaya yango oyo ezali te esengeli koluka moye ate atombola biso mboka abongisela biso mboka tozwa ata bandako ya bien ya koyamba bato na biso moko développement yaki awa boye ya kosalela biso bandako baye kosalela biso bandako moko ezangi tina bandako nde ya kasa banzete bandako wana pe bokute awa esopani eloko moko ndako moko ezete bongo toye na bosenga na biso makasi pona ndako ndako tozwa bandako soki bapesi bino misala ya kosala
bozana makasi pe bolingo kosala soki misala ya kosala tozala na makasi po bana penza penzo bazali na nguya pe bazali ya kosala misala bozwaki carte électeur awo tozwaki yango okovote pe soki élection ekomi tokovote bando mboka Congo ezali Congo omonaka Mobutu ayaka awa tomona nano ete Kabila oyo ya musée ayaka awa tomona ete Kabila oyo ya mwana ya Joseph ayao tomona te Kisekedi yepa ayawa te amaya komi na ote ikambote. Ne s'arrêtons pas là. Le journaliste d'investigation Israël Mutombo est allé également échanger avec quelques jeunes pygmées qui lui ont confirmé qu'ils ne sont plus nomades et sont désormais devenus des sédentaires. C'est là, grâce à l'évangile de Dieu, que leur avait apporté le pasteur Justin Mandé. Na histoire ya bandeko tobengaka ba pygmée mingi eyebani ke bango balingaka kovanda penza na bato te bato nyonso bazaka na mwa pembeni baza na mwa kubika na bango baza lolenge na bango ya kozala mais au-delà ya oyo eyebani na ndenge wana ntango toye na yeyimbo tokuti bamisusu baza na esika penza ya kovanda bango bazofanda na zamba te po eza na bamisusu batikali na zamba kino lelo balataka elamba te bapona na bango kotika na zamba baboyi pe kozala esika bato bazali kasi mingi pe babimi deja baye na bango kovanda batongi pe bandako ate eza bandako ya ndele mais eza esika bango bavandi baboti pe na basi na bango baza pe na bana basali mwa lobiko oyo bato bakozala nango alors tozozwa mwa échantillon ndambo tokosola na bango toyende mpo na bango toyoka bango tosola na bango bososola pe makambo na bango eza nini premier échantillon tozokutana eza libota moko place tozali ezali awa nde place babengaka représentation ya localité ezali awa place oyo biso tovandi de soki oye na yeyimbo oye koluka chef ya localité esika ya vandi ezali awa libota na ye bana na ye mwasi nde esika bango bazali nde place oyo biso tokomi ndeko oyo na ndeko oyo baza kokoa tata na mwana ye azali tata ye azali mwana pamba te papa oyo aboti ye nde aza chef ya localité oyo azali leki ya tata oyo aboti mwana ndeko mbote na yo kombo no nani kombo na ngaya mboka kombo no mboka bandombula mandombula bongo ndeko kombo nani kombo na eluo ok na talisi bino malamu yo za tataleki ya ze mwana boete boye ok alors awa tozali na yeyimbo okoki koyebisa na bato bazotalisa biso yayimbo penza ezali pa na bino bapygmée eza penza ya solo ndeko yo oloba po oza tata ye pa obanda okomplete eza penza epa na bino to eza epa bato mosusu bino boye kovanda yayimbo eza ya biso eza ya bato mosusu te eza mpona biso moko mpona bino moko bapygmée malgré tout nde ya kati eze wana okuta bato baze wana ebele me bao penja bakolo ya kata okwa ba original badangi te ezokwa nde toza na yayimbo eza ya biso yayimbo eza ya bino nalingi nayeba yambo ete bino bobima esika bozali awa bobanda ovanda botonga mwa bandako boye liboso bobanda kobika wapi biso bon na vi na biso penja nde tobanda obika ezalaka teke te place moko penja tovanda wana pe près de 5 ans to 6 ans tosalaka bongo te par semaine to par mois tozwi boye toleki ngambo vi totambola bongo donc bozalaki lolengo babaka bapeuple nomade bovandaka esika moko te nsima ya mbula bochange esika nsima ya sanza bochange esika kaka mpona kovanda bobanda kovanda na kati ya zamba to na mokili bisika bato baza kobika na zamba boza kovanda kaka na zamba donc uto bambula na bambula kobika na bino ezalaki ata bozotambola mobeka kovanda na zamba bongo kolia na bino ezalaka ndenge nini ntango bino bokovanda na zamba bobanda olia ndenge nini bobanda olia pe nini tobanda olia me biloko epa bandeko babiranga bandeko babato nazoka makasi te tobanda olia ouais yo loba pesa malo bisolo zibo tant pesa biso banda ko vivre na zamba omona ki kolia neti ba malemba
ezali mpenza omonono te biso bandai kolia bambuma o bamatoke wana na bambuma biso mpenza na bokoko oyo banda ezali na bokoko tobanda kolia aparti nde ntango baninga mosusu bamono kovivre biso tobikela nango ebikeli ya mabe mosusu bangambo ya bantu baoya bomwa bakwanga baye batekeli biso tosei na bango esange na nyama topesi bango bino bozwi kwanga biso ozwi kwanga topesi mpe bango nyama tititi bango mpe mwa mate bandi koya bakokotisa siko mate epa bapara na biso te ebikeli oyo eze mabe wana bino boza na obana biso eze bana ebikeli oyo eze mabe esengeliki te bobima bofanda place moko bobanda siko bosala nini bamisala bobanda okata bilanga na esika botambolaka nde botambolaka eze mabe mais senge bobima bino nyonso bovanda place bo moko to bovanda place moko bobandi siko kokata bilanga na bino to bokata bilanga bomona oke bokobika kitoko na bana bino nde mpe bapere babandi kobati ya mate wana baninga bande kopesa bango bandeko ya biso bantu wana banda kopesa bango bamate wana ti ekoti mpe na moto na bango bayosala nini epe biso nyonso tobimaki na yaimbo okokoyeba ezalaki na mbula nini ngongo wana mpenza biso ozalaki bana mike tata leki yo mpo koyeba esu te ngongo wana mpe totangaki te botangaki na okelasi te po toya koyeba mpenza mwa moke mwa makambo aparti na mwa 2002 ngongo tapase manje akotoki kokoto ntango sikoyo ya kokoto wana bandi sikoyo komono eza mwa formi ya bato botiti mpo oyo akutaki biso bana mike mpenza tomono kaka wana boza na nzamba wana mpenza todingami mayembo ekomi na boye te wana boza nao na nzamba tobimi bana yembo awa si place bobimi na yembo awa boza na bilamba te ngongo wana tolata mwa bilamba nde nyo wana bilamba ezoutaka wapi mpo bino bozalaki na nzamba bilamba bozozwaka wapi bilamba na ntango ke mosumba ata tovali na kati ya jamba kuna bapapa ntango mosumba abomi tonyama bo ntango abomi nyama bo okomwa mosumba mpo bato ya mbongo babandaki kolanda biso ntina bisika oyo mpo na nyama ntango oya kuna mosumba omona oya na mwa bilamba mwa bakople ya bana to mpe mwa bapiese ya bilamba basali na bafere troke na bilambo wana ya zwi nyama ake nango atikeli biso bilamba ni kaka bongo sikoyo ntango pasteur Manze nde aye na 2002 aye asololi na batata nde batata bandimi bazwi mokano babima wana bino boza bana donc toloba moto abimisi bino mpenza apesi mateya po epesa bino kondima ya kobima eza nde pasteur Manze tokondima bongo ye nde moto asaliki te biso tozala eza kotanga tobandaki na baage na biso tobanda kotanga euti nde na ye mpo soki ye te ka mpe toyebaki te eke tobakomaka moko ndenge nini te oyo akutaki na ino na ntango wana biso eze bana mike mpenza yembo mpe ezalaki boye te yembo mpe ezalaki mpe ezalaki ka nzamba makasi me jamba mpenza nde bozalaki obe na se ya nzete na parti nde ya ye abandi komonisa biso boti komonisa bapara boti titititi esengeki moto nyonso ata pembeni aye avanda esika bo moko ngongo wana mpe lite bandaki konyokolo biso somo apartir lite bandaki konyokolo biso me na kokoto ya koti omo tovandaki mpenza kimia leta anyokoli bino suta atiki bino doye aza kokuwa mobikisi na bino aza mobikisi na biso bo ye ntango akoti toloba nao likambo oyo ya bino ntango ye akoti bino bozala na sa njete likanisi ya kotonga bandako boye mpo mboka efungwama boye kaka ye moto apesi bino to bino moko mpe bolobi te tomipesa mayele mpo tozwa mpe esika kovanda euti na bino moko nde botongi bandako ya ndele oyo bino bokozwaka kaka na zamba nyonso bokozali kouta na zamba bon sika olobi na ngai ke bobanda kosala troc bino bozopesa nyama bapesa bilamba ntango mosusu bozwa mpe kwanga mpo epesa bino makasi mpe ya kobika boye sikoyo kovanda awa botiki kotambola bolobi bovanda kaka esikoyo sikoyo ndenge bino bobandaki kovanda awa mpo boboyi kotambola bana na bino basi na bino kobika sikoyo ekomi ndenge nini bondimi kosala bilanga bozozongaka zamba koluka biloko ya kolia ekomaki boni merci papa sango omoni ke
tango biso tondimi kofanda nde tondimi ofanda ekosala nini aparti kaka na bandeko mosusu bao baweya balobiki te ebikeli obandaki kobika ya mboke te mwa moke bozalaka na jamba be na jamba ezi mabe besi ata bokoki kokende jamba me esalaki bokata bilanga ntango bokata bilanga na bino omona oke bilango wana ekosalaki bamalemba kwanga ekosunga bino na famille me ntango ata mpe siko nde tovanda tokati to bilanga biso kobosa na jamba ata mokolo te po toyebi ke base na biso ezi nde jamba na okata elanga boti soki beki periode elanga esili natiki makambo elanga nazongi jamba me mwasi na bana na pe bota mosusu basenini batikali bao biso mwa kwa mibali tokei na jamba boti komilukela boti so totiki mpe makambo ya jamba kuna tozongi sube na mboka me poki tozalaka ya mboke musumba tokumba na biso nyonso banda baye mobimba to pe mboka mobimba botokumba tokoto beta liboso ezalaki nde bongo bongo tozalaki soki te programme ya biso to ekoki ata ngongo abilanga baninga bakokata bo bino bozongi na jamba biso tovandi be na jamba mais à partir na bandaki kolobaki ntango développement koti papa na biso mpe pase manja ye amonisi mpe biso makambo polele ntango bandi koyebisa biso te moto azalaka boye abikelaka boye azalaka mpe boye nyonso to ya tobatela mpe yango tobandi mpe kodwa koyeba biso te tokoki kosala te ke jamba mosumba boye tokokende tokumbanaka mpe biso nyonso te ifaya tokende jamba mwasi na bana batikali me ngai moko na se nini nakee jamba taba kwa bato ya mai moto ya mai ata jwa beke kwa balokele banokwa biso lokele wana ata beke azala na mbongo me jamais akoki kobosa na mai ata mokolo te neti biso alors sika boye bozokoba kokota jamba mwasi na bana libota mpe bakotikala moke boza kopusana ntango boza kobika na kati ya zamba bozalaka na bakisi oyo ya bino ya bokoko wala ndenge ya kosunga nzoto na ndenge ya kosunga nzoto na ndenge ya kobika ya bato bozalaki na bakisi ya bino be aposwa nzete bamosuka nzoto etungisa mabobi pasoki kaka poswa nzete soki obeli soki maladi ejui na nzoto ototisi omeli kisi ya monganga botikalaki komela te bando bobotami bomelaki te nyonso be na zamba sika bolelo ndenge olobi développement ekota bokoma komela mpe kisi ya oyo ya mindele to bokokimaka na zamba papa ata ngai siko nga mosaelanga na oderange na bapesi ngai kisi siko sikoyo bokomi komela mpe kisi ya mondele bomoni ke kisi ya mondele eza malamu koleko ya biso ya mondele eza malamu koleko ya biso mosika mpo na nini lolenge nini oyo ya biso oyo meli ekebe na libumu lolenge ate etambola to na misisa etambola te oyo ya mondele lelo soki bato boyo otonga etambola mai na makila ti ekontrole place nyonso place ezali mpe place eza osila sikoyo ntango bino bokobika o société bakobenga bumu booming grim ekoti ya na mbula nini ntango bino bomaki na zamba boya bokutaki société wana ezalaki wana bomingi aye dernièrement eyeka mikolo boye apart epea société yaka mwa yambo ezi siforko nde ezalaki liboso simango nde siforko yakoto alors bomingi yabo dernièrement ntango ye bomingi aye toloba ta tokamata nde siforko azalaki na ye bomingi ntango siforko abandaki awa siforko mosani mpe ezalaki ka nzete ntango ye akosala nzete bino bozalaki na bénéfice nini bobandaki kozwa nini bon siforko mpenza ni bande biso bénéfice nango ata ekole mosusu tobana no nzela ya liboso na nzela eloko ya yambo mpe nzela po biso nzela na biso ata camion moto efungolaki yango biso nde yango boye ya zamba nzela na bino yango tobanda kobima ya yolo nde ba chef te pa chef tobanda kobima nzela ya zamba nde nzela oyo siforko afungolaka te
Oh ya fungola biso ndo bino boye. Oh to wana sifolko moto afungola. Mais kokenda boye. Boye mbe botika ba mito be kune pa chef. Kuna njere zate. Mazamba. Be makolo. Chef na bino azio. Azina. Azakuna azo yaka. Nde sika oyo bino bobande kokenda. Siko sifolko bolobi ke abanda opesa bino mo eloko bobande koyoka mo malamu. Iyo. Apesa mungwa. Ata ba velo boye. So velo tu ba velo penye pesa mo. Aina 7 velo. Ya mi ba place na 3. Na ba principe qui apesa abilo ko ya pesa so bilo. Bumingo eza ba chinois. Eza ba nani ba chinois? Ba chinois. Obiso pe to pika ha. Ba chinois. Bon, uto bango ba ye bumingo wana. Bino eloko nini ya malamu bomoni basali pona bino bakolo mabele. Papa na bosembo andambe na bomingi ate loko moko te. Biso kwa bakolo mabele to ka beki ba pea bato adiboso me biso to je loko moko te. Eloko ata moko te. Ata moko te. Bon, bino bolobi na ngai kolia na bino mingi ezako be na jamba. Bokamata nyama boteka na bato mosusu. Bokamati échange. Bopesi bato wana pe bazwi. Nde bobanda osala bongo. Mbote. Merci beaucoup. Oza malamu. Olobi liboso ezalaki bokamata nyama. Po bokabola bino na bato wana. Iyo. Sika wa boye lokola ye buminga ye. Ayende okata njete te. Bon ndenge yazo kata njete. Nyama obo bandai kozwa. Bozozwa ngo isusu. Na bopete. Wapi nyama eke mosika te papa. Pona nini? Bongo na bavoa ba camion na bango ba simotel ba osala wana. Eki misa nyama na biso ne mosika ke biso to komo souffrir. Katisa ende kuna ngamba lokuri. To ebite ta bana na biso ba ya mikebo ese ba olia nyama solo. Ba olia te. Bokoma kolia ka pondo apamba. Biso to olia pondo miko nyonso ndire tunde loko bokwa bato ba na jamba te. Onini ba camion na bebise biso jamba kimisi pe ba nyama biso misika. Sikoyo ata bango bakati banjete ba na société ya bango ya booming ba pesi bino mosala kuna te bato ya bino baju mosala kuna te ata moko te ba boy ko pesa ata moto te ata moko te ba boy ko pesa ata moto moko te loko ba pesi te eloko te papa oh biso na bomingi tozo ata eloko moko te. Est-ce que si botamboli bokepe na bominge bokepe koyebisa bango eloko bino bolingi et si boyebisi bango papa biso penja okwa biso bapea bo soki tokomi to na biro ke toye kosola na mondelo wana na mokondi na bango aomona ata biso te ke to abwaka te londibo tosola na ya olinga te au gaze biso na ndenge moke ya mabe kuto e bateki to biso bakolo jambari soki bino bo baye ko sabi soki bino bo ke ko lo baba zoki sama kamona molongo ba pekisi bino leta lo bakaboni leta penja akotela ka bango to akotela ka bino leta akotela be bango leta mono ki bango na mbongo leta mokilo boye aibe kite leta kufela mbongo wa parti tango amoni ke po bo mingi nga jana di kupani moko oji rishi adina mbongo penja atabe bo sebe ke leta obe ke akota musumba bino tigare kwa de to lenge musumba te to mono klen alika mona biso te tikatoko to arrêter bango bakoto bokanga kapenjela biso lo kanga kate tango bo sebe ke bokanga papa ngungo na ba omema camion to misa tu na basoda nde bayo wana kutuna te masasi kaka ataki kana masasi ti yango pesa kite biso pourquoi ba pende to ka pe likambo de to bi pe ke moko na biso azi ambote ke musumba do kende bona likambo na ko sambela biso nde pe to tika bango be bongo ke basala pe misana bango mokonji pe biso mboka mono pe kite awa pe bango ba oleka wa ba dipe na mabe na biso te ba ote mewa te directement ba okende benga mwa Mombesa pona kuzwa nzete pona kuzwa nzete bazwa nzete na Mombesa kote ya Mombesa kuna oya biso jambe liba groupement ya yo po biso to yebi zamba na bino basisi nyonso awa tu basisa so kote na jamba moko mono ikuma banjela basisa nyonso tu
sikoyo bake mombesi mpe na oyo nyonso bango bakamati bino bodwi mpe eloko te donc l'état kokotela bango mpo bango baza na misolo apesa bino raison te obe bango apesa mpe bango raison awa boza na badepute epanga biso bino boponaka bosaka mpe élection awa biso toza na depute te bopona mpe te kopona président na badepute na 2018 boponaka te ntango lorimo oyaki awa moto akosembo aza te na 2018 yo oyo bakengongo na ngongo na nini tosalaki bota tovota tovote ndenge bato nyonso baovote bopesa evoi aokanisa mpe biso te nakangi nzela akei akosalaka bamakambo na ye mais ntango ya campagne bayaki mpe epai na bino basengaki bovote bango moto ayakaki na campagne oyo ya mbala mbo be na campagne oyo te oyo bodwi carte électeur sika wa te oyo elekaki oyo président oyo aza sika boye bato bayaki te mpo basenga bovote bango bato bayaka te bino bovotaki wapi biso vota na biso ba po biro makambo tu ezaka batiela bino biro awa tovota ba na yembo bon papa ndenge bato yango bayaka bakutana kuna biso ndenge nini basola na biso bango mosumba bayibe apati be na mokonjo avandisi place na nini na biro na kwa to directeur ayi asoli be na bango boti esili bodwi carte électeur turo bodwi carte électeur tozwi bayaki ti na mboka awa seni aye na yembo pa bapigi mao bino bodwi mpe carte awa tozwi carte sika awa boye boza na centre de santé bakotongeli bino esika ya soki moto abele akozwaki sezali oyo botomoni apart bende papa pase manja ayaki awa bona bato mosusu nde balobelaki biso ke te nde bozangi makambo ya hôpital biso tosela bino hôpital ekoma 2 mois te yango mpe toyei kondimisaki ekomi ezai mpe pas meme 2 mois tomoni deja yango oyo boye ebandi kotongama deja mpe manjanja deja ebetemi deja likolo mais tondimiki eze ya solo donc omoni ke pasteur aza serie koleka bapoliticien pasteur ndenge azi wana ye azi nde moto na biso mpenza oke na makambo nyonso soki ayebisi biso boye ifo tondima kaka me bao mosusu bazalaka ntango bayei alobi bekoloba te naosala bino boye bomoni to eloko oyo boye nayeli bino tomoni bekomona ntango ya bino tondimi simo wana ngambo mpe eloko yango oke kokufa eza wapi tokomona mpe yango lisusu te me papa se soki alobi ke te ngai naoyela bino likonzo oyo totia makanisi beke tokozwa ekosa mpe pas meme to ba 2 mois to mpe 1 mois tomona nini ta likonzo boye oyo alobaki na bino yango mokonzi ya mboka boyebi chef de l'état komona nani oyebi chef de l'état komona nani oyo aza sika mokonzi ya mboka toyebi komona nani Félix Tshisekedi esi bomona ye te bongo oyebi komona ye ni kaka nde oyokaka na bato naoyoka mpe na mato na bato mais komona bomona ye nano te namono ete awa ata député moko nano aya te badepute awa epa na yembo awa epa na biso bon papa parti tomoni okoma badepute abengonga ya propagande ntango bayende tomoni bango gouverneur esa ayawa te bajournaliste esi bayawa tomoni bango te obe moto ya liboso ngai iyo donc nano moto baya boye te journaliste tomono mpenza moto mosusu journaliste tosola na ye mpenza bonga ndenge na solo na bino boye moto nano aya te namono te donc moto ya liboso obe ngai iyo mpo ngai nasola na journaliste mpenza boye ke tovanda boye bende tosola ebongo tozala lokwa bamosusu ete ntango mpe mbala ya nsima so tomoni kimboka na biso ebongi bino mpe ntango ata bapaya na biso ngonga nyonso bokoma to na butu to mpe moi tokosepela toza bene esengoki te tika mboka ndenge bakomeli biso toyamba bango me na bamomo nde tovandi boye omo mosumbalaki yo mopa oyei mpo nayamba yo esa bengai na soni mpoke sikoyo na oyamba mopaya ndenge nini ese place nini na ovandisa to mpe place nini na kolalisa ye donc awa boza na mai te bomelobe mai source courant mpe ezalaka te lo te
Njela peza te. Njela bezi te yo moko moni njela formule taka njela. Na pasi pe ya bino ya bumingo yo pa zonyo ko la. Omingi to bénéfice na ngote papa. Yenda zonyo ko la. Asingi ya mabe. Bande kwa bosolo télévision toza na yimbo toza autour ya moto elembo ya biso ya mboka ezotalisa bolingo na biso na lisanga na bandeko milinga na miso na bolingo mosala ezotinda ete tokoma bolandi bandeko ndenge balobi eza échantillon tokozonga kuna likolo bato baza ebele baza koya lobi bazelaki biso mingi ngonga esaki mpasi mpo tozongaki na butu lokwa tokotaki na butu bamiso bakendaki kolala me baza koya tokosolwa na bana. Après ces entretiens, Israël Mutombo s'est rendu au culte organisé à l'occasion de sa visite dans ce coin du pays. Au cours de ce culte, les patrons du groupe de presse Bosolo a donné l'objectif de sa visite et s'est réjoui d'être parmi ceux qu'il qualifie de ses frères et sœurs dans les seigneurs, peu importe leur origine.